Mbote Bandeko, salut à tous, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Nous aussi de nos côtés, nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci à tous les abonnés de Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Voilà Bandeko, numéro na biso ya lelo. Biso a to mélangeaka, toi bilingue. Un mot lingala, un mot français. Voilà. Bandeko, numéro na biso ya lelo. Tuye ko solo la nini bandeko nanga. Tomona ki frère na biso frère Egola akendaki kopesa remerciement na église ya pasteur Moïse Mbiye ezali cité Bethel. Mais après passage ya frère Egola na église eboti polémique eboti ba insulte mutu na mutu mutu na mutu apesi analyse na ye ndenge alingi bamsu bamoni yango mabe bamsu bamoni yango malamu bato ebele bato ba critiquer na ndenge na bango selon emoneleli ya mutu. Mais moi de mon côté namona ngango mabe te bandeko. Namoni yango mabe te komona musicien profane akende na église kotatola koyambola kokumisa nzambe ko remercier bandeko ya cité Bethel pendant moment où azaki na difficulté. C'est normal. Ça montre que l'artiste aza reconnaissant. Premièrement na nzambe oyo a épargné na likambo munene oyo ekomelaki ya makasi o msu azaki kokoka ko supporter yango te. Tango yoki ke non eza na église moko boye oyo malgré ozaki musika mais ba soutenaki yo na moment ya pasi. Pourquoi pas ndeko aya ko remercier nzambe na yete bande onanga. Et pesi critique. Donc batu mususu batali yango na miso mosuni. Bandeko foko lingaka na vie foko lingaka ko talaka makambo mingi na miso molimo. Faut la esprit. Li comme sous moni yango be même on ba angle moko boye. Quel est na mozindu na prière na ti esprit o comprendre que te muto a luka boye alingi boye eza boye. Église mobimba ya cité Bethel ba futa e billet po ba kende ko landa l'artiste place azaki na prison non. Mais il était avec lui en esprit. Corps du Christ ya église cité Bethel. Oyo représentant légal na ezali pasteur Moïse Mbiye. Bazalaki na frère Egola en esprit. Bande kono pes exemple ya na Bible verset nde na ebite. Non pes exemple na Bible. Yesu Masiya apambolaki 10 personnes. Na kopambola na apambolaki 10 personnes. Ezaki kana mutu moko parmi 10 wana. Oya zonga ki kopesa nzambe merci. Yesu merci. Yesu atuna ki bango alobi. Yo moko kaka nde oye kopesa merci. Et les autres. Cela veut dire, soki na vie, mutu asali yo bolamu. Faut kopesa merci. Merci efungolaka ba porte. Merci et encourageaka mutu lobi asali la oli subo lamu. Ce que Frère Egola a fait, eza signe de reconnaissance. Parce que Moïse Mbiye a memela ki fufute lo sote, sosote, pizza-te, McDo-te, shawarma te. A memela ki hamburger te na prison. A memela ki o ezali la parole de Dieu. O ezali soutien spirituel. Nani oyeba so grâce à prière à Bethel o balel setolo na bango na se pona kolela faveur nzambe na bomo ya frère Egola tango za na prison yango mutelembisi motema ba juge po ba bimisa frère na prison nani oyeba. Alors ndeko na biso asali acte moko o ezali normal eza très puissant acte asali ya kozonga na se ya makolo nzambe ya kotatola ya ko témoigner grandeur ya nzambe à travers pasteur Moïse Mbiye asali mabete. Asali mabete bando na ngai.
mais ememi critique ememi polémique po akomi na suka po asili aza su na succès te yango na komi frère nalandi video ya mama pasteur Micheline Kucheza que je sali boyebi combien lola esepeli combien de esengo oyo lola esepeli kaka ndenge fe rigola nyata makolo na ye na église boyebi combien de degrés ya pourcentage oyo nzambe abombeli fere na mukolo suka kaka ndenga nyate makolo na ye na église kaka ndenge ba asimbaki bible wana na maboko kaka ndenga zoki mikro na ye ayembaki wana boyebi combien de pourcentage de degrés Celsius oyo nzambe abombeli fere na mukolo lola nzambe kanisanga malgré na embela basi malgré na embela ki bato malgré na embela ki mbongo malgré na embela ki mokili mena yaka na tonga na yo mukolo wana tande na zaka humilie bande ko pa nzambe azar ezalate alors congolais tika ko limiter vie ya mutu botika ko limiter ba vie ya mutu botika ko chaka ba point na ba vie ya mutu lobi ya moto nzambe mutaye ebi tomoni ebele bande koyembela mokili ba juger bon batika bala na nzela nzambe pourquoi pas te faire soit comme ne pasteur mabeza non yeba soki ba effort personnel ya faire na carrière na e simba te nzamba olinga benda ye na ngambu na ye nani oyeba alors nelo nyonso tu bande onanga il faut kokumisa na nzambe parce que art o eza elo moko makasi mingi eze lomo makasi mingi fo kumisa nzambe kende na biso azaki nesika pasi tango ye eloko liboso asali akeno na makolo ya Yesu Kristo. C'est ça un bon chrétien, c'est ça une bonne conduite devant notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. C'est ça akoke pe kovana na ya na okesa nini batu so ba moninga ina ken église batu ba humilier nga batu ba ko jimine nga atali yango te azui ba pete ya fe rigola le padre Jésus de Nias abo atiango mopanzi akei nanu asali mabete po bo humilier bande onanga nalandi video ya la sœur Marie-Laure que je sali Marie-Laure aza mécontente. Donc Marie-Laure kokende a fait rigola na l'église papa pasteur Moïse mbe asepeli nangote. Bandego un moment tong bo sala ba vidéo boye babilo boloba. Ne bate batu boyaka koleka liboso kamera. Vidéo etika la bandego nanga. Baloba les paroles s'envolent mais les écritures restent. Mais na kata YouTube les vidéos restent, les paroles restent, s'envolent pas. Dans YouTube, les paroles s'envolent pas, ça reste. Faut boye barabu elo auton système wana ya koleza tozande monte elo ko nasala ke fort na vie nanga na evitaka ko leze batu na linga ko leze batu tenga na linga te mutu se lamenter na kombo nanga na motema na mutu na ye na motema bostra lo baba prison ya motema. Omona mtu mususu akanga yo na prison ya motema akanga yo akangela o di konti akanga o Gucci po olobaka loko moboye etuka ye bandeko elo na saka fort na vie nanga na éviter ko leze batu yo na zaso na moni mutu azoyela ba mivita na kima yango na kini yango ponga pe na za maloba makasi na za maloba egi nga na yaka direct. So na moni likambo mobo esepesi ngate ozala mkolo ozala leki ozala na tapaka seki comme dit les Ivoiriens na yaka direct mbala moko yo momona na kima mbo makamwa wana ponga mope na miyebi naza mwa matata kote wana bandeko tant to sala vidéo c'est bien bon to eza elo to lingi mais sala bilo na yo na normal bato bo sala on po lezaka batu eza penza bien te botika batu na ba choc mombo o vi a lobi ke bozo boma batu a petit fait boma batu a petit fait yo leka noka po na sentiment na lobi zaire ngani na lobi okay na nga pe osanga nga banga mutu te
nde congolais ndenga zalaka me boyeba te ke ozozokisa motema mutu robanda koyoka motema pasi ezoswa ye muke boboma bato a petit fait congolais ya na biso nde na biso mwasi alobi ya sepeli te ndenge fe yogola kende en église a sepeli te ndenge Moïse Mbiye ayambi fe yogola en église parce que Moïse Mbiye azala na fali Moïse Mbiye ya azalaka deja na fali pona nini Moïse Mbiye ayambi su fe regola falaki siko ndenge asalaki bongo asangisa fe regola na fali pona ndeko na biso mabe o ya moni na présence ya fe regola na église ya Moïse Mbiye falaki Moïse Mbiye asangisa fali na fere po bayokana so balobana te so pe bayokana te pasteur Moïse falaki ayokanisisa bango asali mabe ya sepeli na yete ndenge pasteur Moïse Mbiye ayambi fe regola au moment où pasteur Moïse Mbiye azala de ana fali ya mwasi pasteur Moïse Mbiye aza mosali ya Nzambe akoyamba batu nyonso tu ya lokwa Denis Lesi alobaka ya za arche ya yambaka na bampuku na makelele na basili na bampese na babinchekwa ya za arche. Mais pourquoi pas te bando nanga natali vidéo na miyoki mawangabi Nzambe congolais na pasteur Denis Lesi na Moïse Mbiye na aza mukolo na makambo ya Nzambe bande ko botika komi bimisa bazoba nisika bozana bino mayele mais manque ya réflexion mutu muso ko ozala o mayele oza mayele oza intelligente mais oza sagesse mutu muso posa sagesse te mais oza intelligent mais moi na préféré naza na sagesse ya makasi naza te ke naza intelligente te non naza intelligente mais ya makasi penza o eleki na pourcentage ezanga sagesse so na sagesse makasi et ko accompagner nga na accomplir ba tâche bien intelligemment nasi na lobi mo eloko parce que so oza na sagesse bande onangai o ko accomplir ba tâche na intelligence nyonso tu bande onanga nde ona biso alobi ke ya sepeli te ndenge Denis Lesi Moïse Mbiye ayambi fe regola faki Moïse Mbiye asangisa fe regola na fali na Denis Lesi na Moïse Mbiye nani aza mukolo na mahambo ya Nzambe n'est-ce pas Denis Lesi nde aza coach ya Moïse Mbiye mais Denis Lesi azo a part mingi côté ya fali Denis Lesi a warrior makasi pasteur ba warrior en même temps mosali ya Nzambe. Or que Denis Lesi s'il était vrai étant que prophète oyazo sela Nzambe na bosolo alingi kimia oyaza papa pona kosangisa bana et puis aza lisusu arche de Noé c'est le rôle de Denis Lesi c'est pas Moïse Mbiye rôle ya Marie au condamné Moïse Mbiye fala ko pesa rôle wana na Denis Lesi parce que Denis Lesi aza mukolo ya Moïse Mbiye na mambo Nzambe je sais pas si non loba bien ba pasteur bo edenga je sais pas si j'avance bien Denis Lesi nde aza mukolo ya na spiritualité na mambo Nzambe ye mutu aza mieux placé ya ko sangisa affaire na fali mais tout le monde a le contraire Denis Lesi prend beaucoup plus par ya fali que faire bande onanga Denis Lesi atakaka apuyaka mingi fali que faire oyo bango nyonso tu ba bana bon soto lobi ke Denis Lesi a archi bon c'est bien bon Denis Lesi a archi bon Denis Lesi yoza archi kasi zwana faire zwana fali kote ba on a faire na archi pardon mais Denis Lesi ne le fait pas mais soki Moïse Mbiye ayambi fait regola mabe zawapi po Moïse Mbiye abima mutu mabe falaki pa yamba fait regola falaki asang bande ko to cha vidéo ya Marie Loto yoka eno
Je sais pas si elle a bien parlé ou dans le contexte, il y a batum sous quant à moi, na mon yango, moi jarre, na mon yango, moi jarre. Parce que ceux qui ne soit moi si au condamné pasteur Moïse Mbiye, t'as non Denis Lessi, avant condamné pasteur Moïse Mbiye, condamné non Denis Lessi. Parce que Denis Lessi, yenda za mukolo, il y a pasteur Moïse Mbiye. Mais Denis Lessi, il est plus attaché na Fali que na Ferré. Ce qui est na batu, oh ba sangisa. Denis Lessi, il est mieux placé, il y a qu'on réconcilier Fali na Ferré. Parce que yenda za mukolo na mambo nzambe entre yena na Moïse Mbiye. Mais so Moïse Mbiye ayambi Ferregola mabe zaepi. Mabe zate bando nanga. Ferregola ana posa ya soutien. Nde ona biso a uti ne sika pasi. Eza lokwa a Ferregola ana bes na michi oyo. Ana bes. Parce que a uti so otaliye omona penza ke nde kwaza ya okonda. So taliye omona penza ke Ferregola teinture na eza bien te. Aza ya okonda. Omona penza ke te mwa mobali a uti pe ane sika pasi. Mais aosala ka effort onde balobaka ke makasi ya mwa mobali. Aza mutu moko tufalaki ape mananu morale kita a se ressaisir. Après si manango abanda activité. Mais makasi ya mwa mobali azosala kaka après tout monde qui a bête concert na Bidjan a uti Afrique du Sud kozwa trophée na ye. Donc aosala ka ben fort pour ni ACP ça peut ba fan na ye po so za na ba fan et senga te ke oti kata mort. E lokola nga boye na kenda classe na nanga ndechi ba mama misusu te batu msu ba vanda di lundi au dimanche na ndaku ya ofungola caméra midi tongo pokwa na oki msusu wana ye penza YouTube e amusala na ye abandara 7h abandi ba live ti 0h nazala msu 18h so na komi na ndaku boye mona ba 18h wana bango kuna bango 0h ye ana live. Au moins, nous sommes dans la live na seka na ngai. Après prière, ya bossa. Pour toi, on a 40 jours. Binombo keneka na ba distraction, mais prière ezali kuna 40 jours. 40 jours de prière, jeûne prière. Mais bolinka kokota na distraction. Ya on bozo mona ke un moko ndeti weekend boye, opelisi mo caméra, ochema vidéo mwani. Yango mona ba sujet msusu ezo leka bomona nazo tala ka sujet moi tant exaté. Mais étant que chrétien, on a yamba Yesu mokonzi pe mobikisi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est mort ressuscité pendant 3 jours. Na sepeli komona moko na biso oyo peut-être abunga ki azongi pian. Moko na biso oyo peut-être abunga kinzela azongi ayeko kumisa monene nzambe abibie na eko pesa nzambe ya bandimi ya Bethel merci na pasteur Moïse merci parce que ba prière na bino esunga kinga inatangwa pasi botika kinga ite bozaki ko bondela ponanga. Voilà une personne qui est reconnaissante à la parole de Dieu. Akoka pe ko chape le padre et a tipe ba pete ngai na Jésus de niage na okefuna ko sa nini sopa mais atali angote akei na sema kolanzami boyebi combien o édifié bato boyebi présence ka ya Ferregola na cité Bethel combien édifié bato combien et tout ici motema bato pe bango pe bakende ka ko sambela voilà faire du cas pe vidéo na ebimi pa kende en église a Konde Kopé sa merci na papa pasteur Konde a kotaka premier studio na ye a kotaka ezaka na premier disque d'or na ye azwaka ngo na prophétie na studio ya pasteur Konde Israël Konde tanga kota studio Israël Konde ba prophétisaka ye nzembo o ozwilango album o ozwilango disque azonga ki na sema kolanzamba kende kopé sa merci c'est ça être reconnaissant na vie. Kozelaka ateke mutu asombelo lipapo avion po pesa e merci to pesa nzambe merci te ata mutu ba yebaka mutu malamu na ba acte ya mikie na ba petit acte nde omona ke mutu a mutu yo zelaka biloko minene te po ba mona yo mutu non c'est pas ça congolais
Un moment, il faut changer. Bosala makambo, moi je sais pas, chacun fait des choses dans sa manière, que poka ba vie, que poka, mais boye baka, tant bosala bon botika ni na mitema batu. Botika ni na mitema batu, oyo ke, ata lelo o se repentir, okoka ko réparer mabe wana te bando nanga. Okoka ko réparer mabe wana te bando nanga yi. Pona nini po osala mutu lo moboy o loba na mutu lo moboy osala porte piki moboy oyo ezokisa motema mutu ezwa penza esika non bandeko totika kozala moto nyama congolais totika kozala moto nyama bando nanga eza malamu te faire gola ana position ya faiblesse moralement na miti o faire gola ana posa soutien moral batu bazala na ye ba soutenir ye moralement na ba prière et tout yango ndaza nango posa parce que awuti na nesika ya pasi kokota prison eza ko boma bandeko kokota prison eza ko boma ana kate sika ozwa mupepa libanda te bandeko ate kuto na prison aporte ba pesa batu biloko lia liberté mupepa libanda mupepa libanda bando nanga pani batiki batu balongola ba masque parce que coronavirus na sili penza bien te mais batiki ndeti biso to lata sous masque te batiki batu balata ba masque mais so yoki mwa grippe mwa miyo ezotanga yo mwa kosu wana ndo tie masque po omikanga kosu na yo ebimezwa batu te. Donc, biso awa, système na biso ekomi so moni mutu na masque na mnoko, yeba ke, soit ana grippe, soit azui corona. Mais bato ba ana baona ngote, bato ba mona bango sa masque na bekol, na misala, na ba supermarché, et partout, sa masque. Pour la nini ba, nino, eloko etala mambo a santé, ba benga ngoni. Nini, ba benga ngoni. Ba benga ngoni, eloko etala mambo a santé. Onini OMS soki OMS soki ni pona nini batiki batu balonga ba masque balingi batu ba expirer mu pepe ya libanda ba respirer pardon balingi batu ba respirer mu pepe ya libanda parce que tant tokangi munoko tokangi bane anebele tozo yamba mu pepe ya libanda te bongo pe ko sala étouffement na kati ya organisme ya bato. Yango service ya santé et lobby batu balata sous masque te po batu ba yamba pe mpepa libanda c'est très important dans la santé na vie ya moto bande ko to chika ka ko sepelaka na pasi ya baninga to chika ka muto ana pasi bo baksela eli sous pasi ya malamu te eza malamu te bande onanga to chika ko sekaka muninga so ala na position ya faiblesse bino comme le quoi pont po bo kote la siko bo sasa congolais lizwi chakunde ko sekate muto chika libanga na mokili azate ka Yesu Kristu mwana Dawidi Yesu Kristu l'homme de Galilée yende kaka mutaza ye kaka biso nyonso tuto aba pèlerin mais luka ki pèlerin na yo ezala na voie ya Nzambe ki pèlerin na yo ezala na voie ya Nzambe ke na voie ya bato mokili wana nde sor na yo ezala malamu te bando nanga sor na yo ezala malamu te bando nanga muto ame placé ya ko sangisa fere na fali pour moi Miss Elongation eza Denis Lesi parce que Denis Lesi na Moïse Mbie Denis Lesi ampaka ya Moïse Mbie Leo Chilobi mais Denis Lesi ne fait pas. Denis Lesi a tonton nanga musakata. Mais ba propos ya Marie-Laure na moni yango moi jar. Mais Denis Lesi ne fait pas. Denis Lesi a zwa part mingi ya fali. Pourquoi? Pour fali apesa ye bambon. Pour fali asombela ye bilamba. Pour fali asombela ye mituka. Pour fali aboira ye mabanga. Mais étant que pasteur, otala wana te otala wana te ke po ya pesa nga ye koto apesa nga te non yoza mosali ya Nzambe
nzambe osenga biso kosangisa. Nzambe osenga biso bolingo. Nzambe osenga biso bomoko. Uyo sani. Osangisa. Oko soutenir koto yo. O soutenir pe koto parce que yo za wana po na osangisa. Yo za po na okabola te. Soki Moïse Mbi azaka na fali. Akomi azape suna fergola. Mabe za wapi. Cela veut dire Moïse Mbi ya vrai. Bato bo jija Moïse Mbi botika. Moïse Mbi c'est vrai. Yende mutaza papa ya solo parce que asangisi azala na fali azala peine na faire. Yende muta vrai pasteur. Un jour pe bomo na penini asangisi bango. Elo no ya malembe. Mais ya ko condamner que Moïse Mbi asali mabe. Nga na sepelite. Ya. To yo ka enano to kana ya alors que j'ai sali depuis Canada Montréal. To kana ya alors bo to zonga na analyse na biso. On va disciple na fali o pesa ni si bango mbote ou do kutini si bango na kati ya église. Fala ni ndara boya te. O sali fo senga bo limbisi parce que Moïse Mbi fo sala live senga bo limbisi. Ndemo ya mbi faire gola na église na yo sans côté ya matin ya malonga sans ko sangisa bango na fali popa. Moïse Mbi yo solo lima be. Pasteur Moïse Mbi eloko sali ezalaka te. Ngai marilo mwaka na sepeli na mwaka eloko yoseme. Osolaka bien na fali popa. Est-ce que ça est obligé pena o yamba faire gola na église na yo? Ka pope sa Bible wana. Donc faire gola longwe na ndaku na inde tia na église pa kozwaka cadeau ya Bible. Faire gola zangi bon ensemble la Bible. Ou bien on dekuluka no likamu susu buzz na yo. Ou bien on na confirmer bona fali popa na cesse. Nde yango sikoli ngaki po yo kisa fali popa motema pasi o bengi si faire gola na kati église. Ebele ba koloba oh non, pasteur azaka naître, ezali kama ki naître te parce que pasteur Moïse Mbi oyebi yango ke fali popa na faire gola baloba na kate. Moïse Mbi o mitien na trouble. Yango na bureau tango o vando ba na kanso zwi ba pele na kanisa. O beti fou makasi. Obeti faux. Sozo kanisa ke yo sali madame dongo yambi faire gola na église pour ya kozwa kaka Bible. Pour mater ya o te ke nizango mater ya danger te. Ngana landaki prédication ne bandiliti suka. Inviter faire gola na kati église mater o te ke nizango mater ya danger te ke soki muta biki mbala moko azaki na ki pauvreté longwe asekwi ou bien olongoli faire gola ba kiso azana o. So peut passer Moïse Mbi un vrai pasteur. Un vrai pasteur, il fallait que bimisa faire gola milimu. Faire gola zana kisi. O commence à muto kisi aye na kati na église no akoyete. C'est ba passer beaucoup ça biso. Si qu'on fait gola zo ki kisi na tiki na porte église a mi koti na nzota ki bomoto akoti na kati église. Mais non, tant que ça la prière wana, il fallait faire gola koya. Si qu'on pona nini kaka ba innocent de muto ba koya ka ba to bomoni la wana na ba jeune no ba pasteur bo salaka. Tant on banda prière yo ko koya yo bando sala tout de bo sala bongo tout mais o koyi ba fini ko liputa ba lokoti ba kena ona sima ndebo yo kana na banzimi na bino sikoyo ba muku bazana na bongo na kiste bazana na milimu mabete na kama ndenge ba koya ka mingi pesa la kara bana basi mutu ba koya ka siko faire gola za mutu akisi makasi bande onanga siko akoti pe na église a passé Moïse Mbi avandi bandeli pe suka yoki mate ya jupe Bible yo ka si Bible na préfère gola kendo tanga ngotanga na yango te au sangisa ba kisi na Bible ndenge ni simba te déjà ba sangisa kisi na kibonzambe me makamne obeba beba makasi faire gola kendo tanga Bible obeba na ndeni alors passer Moïse Mbi oyeba ki na okentango uzopesa faire gola Bible na aotanga na ngote ndenga yepe na église ono yeba kino ke obongo yene loko te po mate o te ke zakina o ya grave ozuli konga obambi fali po pa li konga na sima ya mokongo na e oui Moïse Mbi ozuli konga obambi penza fali po pa li konga na sima mokongo na e o sali ezalaka te oyeba ki pasteur Moïse Mbi oyeba ki mo ke sala makelele oyeba ki mo ke ko sala mama na base koyamba faire gola aya na église na oza conscient ko sala semblant que pasteur Moïse Mbi est-ce que monsali na nzambe azala bongo monsali na nzambe est-ce qu'ayaka ko semer trouble non pasteur Moïse Mbi soko za pena motema malamu vraiment olingi bolamu ya fali olingi pe bolamu ya faire gola eloko linga kosala osangisa bango pour solaka très bien na fali poupa
Il fallait qu'il nous sangisse à bango. Quand il y a fait rigoler à l'église, le lobby a polémique, il buzz. Un pasteur Moïse Mbi, ou l'oukin de buzz. Au sali trouble na mitema batu. Peu aux okisi batu. Oui, pasteur Moïse Mbi. Oui. Et l'on connaît falloir ça la ton que pasteur, on va d'ici faire rigole, na pouvoir on zamba pesa yosa pasteur, so de route na likolo, il fallait qu'il au sale lango, on va d'ici faire rigole, on va d'ici pena fali, on pesa nisi bango mbote, ou bien on coûte nisi bango na katia église. Fallait l'ingara boyate. Bande onangai toki ba propos ya grande sœur na biso, ya Marie-Laure, que j'ai sali depuis Canada, Montréal. Toki ba propos na ye. Nga vraiment ya Marie-Laure, bon. Mtuna mtu soki gato ye akata ango na ndenge na ye. Mais nga penza ba propos na onge kochinga te. Ya Marie-Laure, na ndo mona yo ben mission mso banda osala na papa na plateau ya Congo Mokili, soki Congo Mikili. Na émission ya Baraza Congo. L'arbre la palabre, soki l'arbre la parabre. Ben mission on a mona ango soute kenda pio. Ben mission bando osala na papa bo supprimer ango. On a zé na Maroc. Nando landa ben mission tango ben mission politique bo ando osala na papa na plateau na bino ya Congo Mokili, so Congo Mikili, so Congo Mokili. Ben mission ne kenda pio ya Marie-Laure. Bo supprimer ango. Ya Marie-Laure c'est une femme intelligente. Mais comment on a réfléchi pour grande sœur, je sais pas, so aux Arabes, aux Arion, aux Zuka part, ya Fali, je sais pas. Faire rigole à kende ba sambele la été. Faire rigole à kende kopé sa merci. So lundi vidéo ya faire rigole à bien. Bande kwa alléluia. Na ye kopé sa merci na bandimi ya Bethel. Na ye kopé sa merci na pasteur. Pourtant nazaki na prison botika kingaite. Faire rigole à kende ki te ba pie Bible. Est-ce que faire rigole à yebe ki ba opese Bible? Non. Faire rigole à kende ki te po ba sambele la ya tutu ka ngai tutu kaka piki. Non. Faire rigole à kende ki po na atutu kote. Faire rigole à kende ki po na délivrance te ya Marie-Laure. Faire rigole so aza muta bakisi a kende po na délivrance. Il faut aller canon na kir dame. Nde yo lobi aza muta bakisi. Il faut aller kana kir dame, aller kana na repentance. Après na simanango ako ba oleksa na délivrance. Délivrance on ba oleksa ka atene ka yaki wana ba mon délivrance non. C'est toute une étape ya ko sala. Est délivrance obino mona weza kalipa nangu baka délivrance. Amsala ba pasteur amona makambo ba pasteur ba mona makambo ba pasteur ndio to ba sala ba délivrance. Fait rigola kende délivrance te. Akenda ki kopé sa merci. Oh fait rigola kende ko c'est ça signe ya reconnaissance envers son Dieu, envers l'église. L'église est zébélé na ki ça. Na l'église ni te yebe ke fait rigola za na prison. Biso tout ba congolais, tozaki au courant que moko ya ba musicien na biso ya munene ya mboka aza na prison suite ya problème familial bakangi na yeba ki honte. Biso nsuto to yeba ki yango. Mais faire rigola yoki ke tango zaki na prison et en église moko boye batika ki yote bande ko bonde la pona yo. Et tant qu'un homme est reconnaissant qu'il est mutabo moto obino mo ba wario boyemba humanisme bo moto bo tia wapi. Faire rigola c'est un homme ya bon moto, mutabo moto atali ki habité. Tant on a na tango pasi, ils ont une église moko boye sunga ki nga na ba prière, tika na ke kopé sa bango merci. Akende pe kopé sa témoignage te ke bandeko na ko kumisa monene na Nzambe po na zaki na prison, Nzamba salinga grâce na bimi non. Bolanda fait rigola na vidéo na bien. Alobi na ye kopé sa bandimi ya Bethel merci. Na ye kopé sa mon pasteur Moïse Mbi merci. Parce que tant on a qui na prison, azaki ko bonde la po na ngai. Yango on a fait rigola kende laki. Mais pasteur Moïse Mbi étant que l'homme de Dieu, amoni ke fait rigola ko leka inapercité. Batunyo su bazala na ba Bible te, nga kutu Bible na sele za version témoin de Jéhovah. Est-ce batunyo su bazala même na ba Bible na ndako. Bazala nango te.
Est-ce bino boyebi ke faire gola soit na Bible te point d'interrogation pour muta ebinda ka faire gola zate. Mais pasteur Moïse Mbi étant que l'homme de Dieu, amoni ke nana eloko ona ko pesa faire te soki aye ko bondela na biso na dimanche ya lelo. Etant que mosala nzambe na pesa faire ni mituka bilamba bandaku anango na pesa faire saki ya loso carton soso bido à l'huile carton matungulu anango apesi faire gola oeza symbole moko biblique la parole de Dieu. C'est très important ya nanga ya Marie-Laure. C'est très important actuana eza très important. Actuana kaka fere azwa Bible wana akomisa ngo papier à toilette apangusela ngo nyei alongolela ngo miyoyo apangusela ngo mutoki na sama peka etalika fere gola mais actio ba pesi ye wana kandenga simbi ngo na maboko. C'est très important ya nanga yango pe ko sala emsusu sauver pe fere yango pe ko sala emsusu pe ekango la fere na délivrance yo linga ki omona pa fere ozomona. Donc, nana Gaulois te, ne Davina lobaki, je suis ni Gaulois, ni Warion. Ngai na salaka à part des choses, so sali kamalam na betelo maboko, nandenga bien, ya babuzo bande na kota angote. So sali ya mabeto ye to pesi conseil. To finga yo pete to lobano pe mabete parce que ma finga ya mailo yo mo yebi osabe misona tata botanga, mon père. Osabe mission ebele na plateau na bino kongo mikili wana. Na koya na image mo boyete pour yango te éducation ya père na biso. Zo comprendre biso ba misusu ba parents na tozwa chance wana ba parents ba pesa biso ba bonne éducation. Donc parmi ba parents ba éduka bana ko oya biso oya ngako coup de chapeau bisika bozali coup de chapeau na boake la ba parents nga éloge. Côté pena ba parents ba édika bana yanga ba édika yanga penza non félicitations félicitations ba yeba ba pesa biso éducation kitoko. Donc il faut qu'il kambo na moni yango eke bien te na ya savent pas des choses na ndenga bien ke na finga to na makemba mikolo ba respect non moi c'est pas mon éducation. Ozomona bande onanga. Donc aza frère na biso fali aza frère na biso frère aza frère na biso Moïse Mbi aza pasteur na biso frère na biso bango nyoso to na biso ka ba congolais. Mais to chika ko pesa ba parti pris. Chika ko pesa ba parti pris ndeti bande ko bosala ka yo mi pesa na opposition yo za mutakingandi. Yo mi pesa position za mutakingandi. Yango esala mkobo bebana ochikali yo moko. Toki bobebani ochikali yo moko parce que opesa ki parti pris yo za mutakingandi. Ok baloba lisese muntu azalaka na bato. Zanga mbongo meza na bato. So il likambo ekoi na communauté to linga mingi ka opesi conseil emsu na conseil na yo esunga ndeko na problème bandeko batala ba video ya YouTube so ba batala te lukuta batalaka batala makasi emsu li conseil yo loba problème ona nango tika no na pratiquer na appliquer conseil oyo ndeko lobi wana emsu ekosunga ngai pona sakite na likambo ke ya ko humilier ya ko telemela ya ko bakselisu makala moto likolo moto ko pelisa moto wande ezaki to côté wana ndezaka vraiment bien te bande onanga na suki nanga awa isika lobi malamu nzamba zwa lokumu escape na lobi malamu te nzamba zwa ka apeka lokumba ndeko na lingi bino mingi j'étais sali ya Marie-Laure moi kabisiko zali depuis Canada Montréal sans oublier ma grande sœur Tani Longa joyeux anniversaire à mon grand frère Prince Longa joyeux anniversaire à mon fils David Bukasa Elonga 20 ans de pouvoir. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire na bande konyo surtout au ba fêter anniversaire na bango na mois oyo ya novembre. Que mon Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine vidéo. Bisous, bye.